Bienvenue dans cleboa.com, votre site internet qui vous permet de tout savoir sur l'évolution de la culture congolaise, pourquoi pas la politique en tout cas. Et cette émission méga entretien présentée par la votre humble servante Priscilla Makangila, la mégane de la presse congolaise. Je suis là pour vous tenir compagnie, chers amis internautes de partout en tout cas. Merci pour votre attention assez particulière dans cette émission méga entretien. Et merci à Francis Wala des langues jamais tentées chargées la Bissomoro à Cleboa. Merci d'être là en tout cas et merci à nos partenaires de partout en tout cas. Michonoka, leader patron déjà Nabakina Azoya Rane déjà. C'est là et ça la plaisir en tout cas et merci au PDG aux Helvètes de la nation Tonton Banda il y a un des propriétaires il site notre patron Pichu Mangayaska et maîtrise et sœurs condoléances à toute la famille Lutumba. Voilà, au Batrobong ça vraiment papa Lutumba Simaro Massia donc Coco papa vieux en tout cas côté Kabiso déjà là ceux qui voyaient vraiment Kinshasa bien boye ba était tous na kati Yolo Nord na Kamina et place vieux mortuaire peso salé à papa Lutumba en tout cas tu es vraiment que les longo na bazo lela mes condoléances na famille Lutumba Salomon Lutumba Oyo à Bengi à l'obéité Megan Gisèle Nana Strangara bolobela vraiment vous déplorer vraiment kambo ba consort na bino bandeko na bino ba ko sala na nzoto moyi na ba photo ba ko publiaka na ba titrage na bango et c'est pas du tout honorant ceux qui vraiment balinga qui papa Lutumba ba ozo ba photo wana te ba ozo ya hôpital wana ya suka ya vieux que ba publier ngo kazala qui abandonné azala qui tout ça là mais biso sto yebi papa Lutumba tikala ko zala abandonné te parce que tout mona ba interview na suka ndenge ni ko remettre guitare na chef de l'état Joseph Kabila Kabonge ndenge ni na ministère il y a culture en tout cas et bazala qui toujours en synergie na papa Lutumba parce que lobaki les boko et ça la société tellement ça là qui mokili guitare on est ko beta sepelisa ki biso na ba obénita sepelisa biso na marambe belé en tout cas et bersa biso bango da bana na ba koko mais sepelisa biso na ba écriture na en tout cas et nda pesa ki guitare wana yango tozo solo tozo partager mawa na ba union so bazo lela toza wana na Nana Ngara o vraiment aye koloba na compte ya famille Lutumba parce que maramba ba ko sala bando na biso ba journaliste bo ko sala sepel sa famille te netoza na awa et bonjour bonne ouais santé ça va na ben ça passe ya toi la douleur na kata mutema o frappé biso ma ça va voilà na ben internaute bazio c'est qu'on a cleboa.com ba Rolando de partout na mikili nyonso bala na émission méga entretien au ko yebisa bango nino bazio pour la première. Oui, au Bazunga, on a eu qu'on s'est présenté Mouké. Donc moi aussi je suis de la presse. Naza moko ya ba chroniqueuse na ba chaîne d'Abisso à Wayamboka et puis na li banda pe na ba site toza ba place na au travail ka. Alors kata moi na okoloba pour on s'est présenté mingi donc na ba obanga yebanga peut-être on sur les net to ba ke bombara moi face donc yango na longo net pour batalanga bien. Naza Nana Sangara on a demeuré pembeni ya papa Lutumba Simaro. Si on a demeuré pembeni ya papa naza comme attaché de presse naie. Je travaille pas papa depuis 2012 et maintenant si le long de papa Koufi 2019 dans tout ça na kata famille le prévenu que avec Lukanga ba pesa ko kito vanda ki parce que tout comme na kata famille. Donc voilà un peu présentation dans Zakinango ou peut-être un peu qui s'est présenté avant tout côté la carte ya masona biso. Voilà tout côté la masona biso vraiment ils a passé en tout cas ko bongisa muta munene ba munene boloko papa Lutumba le poète o ba pesa ba tout ba gwa masese tout le monde a comment ko dondo nango lelo atiki biso alors ba ki mukolo okende kozala kake et oui kake zo beta vana mitema batu nyonso balingara papa Lutumba alors nana yebisa biso nanu Paswana et frappa qui vient comme il a eu tant qu'attaché de presse à papa. Paswana n'a habité son encore expliqué on commet pas bateau. En tout cas, on a se fait comprendre tous ces émotions. Téléphone manga comme d'habitude sur la Salomon chaque fois il a tout dans état de santé à papa. Le vendredi, nous avons eu internet, nous avons chatté et puis le téléphone a déchargé. Nous avons eu le téléphone, connexion a ouvert. Et le matin, quand nous avons eu chargé le téléphone, c'était vers 9h du matin, il y a samedi.
na fungoli téléphone na nga na moi ba message ezokota ya Facebook. Moi ba tout na nga ba yebaki. Na yo mto a chargé de presse à vie. Est-ce que tu es solo? Plus ou moins dit du message on a zwaki. Après on a comme un message mon quoi apparaître na kata WhatsApp langa et je vis marqué Salomon Lutumba pour me dire que non papa Koufaki depuis 4h du matin je crois. Nde azaki na posa informer nga matango bandi ko benga nga téléphone banda le kanate parce que azaki déchargé na okaki ngo kake toko ba yemo ba ba bimukula okufa ba kake beta. Il y avait des gens au Bakoma qui na Facebook là pour le aloba qui kanisa ka okufa quoi king caster ndenge akufa excusez le quoi papa ou mbanda ko na scène mais c'était faux. Il est le poète, il est l'icône de la musique congolaise. Aza dictionnaire donc au papa zaki nango et bela ba peut-être am susu basaki musika na ba ko comprendre ngote. C'était juste nous ba auto zaki proche na ye to yebi eloko papa zaki nango. Tu peux pas imaginer naza fille à presse. Ma nazaka fier yoroba naza pembe la papa Lutumba Simaro la bénéficiaire na ebele na baranabi mbongo te pesanga conseil na yoka yo ba conseil à papa tout toi maintenant pesanga conseil na binde ba simba ki cité et je suis là na singalanga tozala ba fie ebele bazana ba singa bana ba poudre surtout ba bloko net mais na sala ngote parce que na fallait pembe ni ya moto ayebi makambo nzambe et papa ba proverbe ne mususu bande ko sala ngo azorango na ndoto ande ko zona ndoto ala muki apelisa bajo akomi na ba chambre susu akomi arobwa kango na se eza babiloko bande ko sala mo ezaki nzamba tiaki kati na ye tango alobi ke mukolo kokufa bakake beta to comparer yango te tango to abi bakake beta ko beta te mais ko beta ko sala mambutu non bakake wana ko beta ko zapper ya mbula te bakake le fait que dans une nouvelle moko beza bien te ponanga et pas mto azaki cher ponanga et pas mto na bande. C'est ça, tu as d'autre part. Et puis, en dehors de ça, papa le baka lobi, samedi, alléluia, samedi, ya makambo, ima, nouvelle élève sur samedi. Samedi, on a ya makambo, samedi, ima, oh, papa yemba na nzembo. Pourquoi pas, qu'on s'attendre, non, na samedi, wana. Wa yemba, samedi, ya makambo, samedi. On a un message à artiste, non, il faut repérer ça, il y a un bandana, nous, juger, l'eau, moko boy. Bandana, si qu'on comprendre, a yemba, samedi, alléluia, samedi, ya makambo. Nouvelle école libiso samedi papa kufi samedi et ba kake beta mbule beta puis kake wana ngana oloba na bi bo excusenga na ba kake wana beta na ba kake ya mwana nsemi ba kake ya mwana nsemi bien ba bandika on yeki matabisu wana pour dire quoi oh ya loba et puis batu bisu ba yebite peut-être au ganga ka to loba mais so ba ke na académie de beaux-arts ba mona kake beta nzete kwea pour dire quoi azaki baoba azaki monument de la musique congolaise mais ba bolinga ba bandesko kokota ko bandosana ti mo biloko mo bela ebité biso ba misusu to mesana te mais so to comme ce qu'on a tort to bandesko koloba pour no laksa batu misusu bagage na bango. Et moi j'ai dit il y a des gens au babimi na ifasik baso présenter ba émission. Moi je n'ai pas fait l'ifasik, je suis formé par un ancien de l'ifasik Diony Biangando. Mais quand je présente mon émission, je ne suis pas le roi bango ba présenter ba émission ba titre moko ya buzo ba pour ba bêtise. Même si nous présentons des émissions, eza ya net, le ba filming ba comme ici internet lokola business na bango. Bazo ya pona luka mibali. Oui, ngana ko fungola pe yanga pe na moi machine na moi na fungo pe compte Google nanga na benga na monika leki moka facial le vanda Taylor Vandam na benga na biya no yo présenter émission na tie wana abando sala po abanda ko sa marketing soki ya beauté si c'est quoi je ne sais pas mais azangi siko yo façon ni na ko traiter dossier na e quand tu fais ça so babi no siko babi o présenter journal hein excusez-moi non présenter journal babi na pesa titre est-ce que tu tira ba titre do tia mabe na kata journal yo za concert nanga to solo là. Est-ce que nous avons ce titre ma bien na kati journal na rédaction na conseil à rédaction na ye na bandi koloba bota la photo oyo ya papa Lutumba Simaro tango azaki malade ça pas de sens bon validant okututé kotate mais pourquoi na site internet là ba kolo chaîne ba kolo ba site na biso bazo permettre blo mo bando ça mais pas na biso mais photo luka peto bon ça non msalango parce que nga mo msa ko mosama na ndenge ya bato zoba ya na ndenge ya bato mayelete. Et à la vraiment on a blessé et apparemment par rapport à ma photo quand on a photo na bilo ba osala ngala on se pena na ngote
na sepel nango te yango moto koti ti to banda koloba songa na lobby c'est parce que naza na baloba oyo euti na kati ya famille bato babenga partir poto bakomi na WhatsApp na l'action message pour dire quoi photo ya bembe batia yango likolo ya bembe te tu vois photo ya bembe likolo ya bembe photo ya bembe botia yango likolo ya bembe wana déjà photo wana so talo mona papa déjà wanda kokufa hein ezaki déjà faible pourquoi son zangi photo luka biso to peso la photo to nango te ata même nanda kwa to za ba photo moko pe ya mikie pe ya kala pe to papa zaki no jeune so ba sengi biso to pesa bango pourquoi faut sa photo moko ya bembe zo te likolo ya bembe ça a pas de sens vraiment la photo yango ba ko komake papa zaki négliger famille bokipa ki ete botika ki yango ndeko ko sala ba souci photo ezo exprimer déjà marambe belé qu'est-ce que tu peux dire ma consort. Excuse-moi, papa Lutumba Simaro à cause a jamais négligé. Asali est belé na kati ya mboko. Andero ya mboko asali belé na kati ya bana na famille. Hein, na bakoko. Papa Lutumba Simaro ndo ede batu musu na tina kati ya veni. Ota musu ye banité lelo. Mutu na veni papa Lutumba osa. Bana yolo ba ole la papa Lutumba Simaro. Ba lelie po aza musicien te po musicien mune na kufi to lele ba ke to lele papa Lutumba Simaro. Non, ba musu ba ole la papa na ba bien fait na ye. Tu vois un peu, donc, papa Lutumba Simaro ok latin, papa Lutumba azana batu, mais bino bat bo commenter. Tozala awa, toza Sirafeni Kamina. Et c'est orchestre Betar awa, ils a podium. Totika na mona te ngana na sangara. Si je parle, na mona te site moko ya ba ozwa ba musicien, hein? Pour bala ki ça comment orchestre zo demeurer non. To mona te. Tu vois? Lelo to luka ba vi na sima ye bembe bo banda ko wele la nyonso ba ba ke site na biso ekote ba vie belé ça pas de sens orchestre vanda lelo bino do site bo publier bo lo bebele bo ebisanga siko na niveau ni orchestre za wapi orchestre siko ezapi muto ayebi lisolo papa Lutumba Simaro bien orchestre bana ok ba na kumumanda nimda o gérer marambango oui wana yebani parce que papa imoko azoye kumumanda a présenter mais siko orchestre za wapi ba kolo site o lo ba siko o tia munoko ganga bla 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 ba c'est sika bazali parce que so bana une information sûre il y a papa Lutumba Simaro nde ba o tia ba bloka buzo bana ba net na bango siko appelle cette information sûre est-ce qu'il y a une orchestre ça poto ngana na nandi makeyo yebi dossier ya lopango ou bien dossier ya orchestre bana ok ça pas de sens. Tu vois, donc ils ont fait ça tout kanda, tout le bama msoute pendant loba. Et puis ça kanda. Kambo isanga moto lo ngana net ko tamona makama muzindo pena pona talaka na mwa boye parce que non santé azo bimisa mwa bakanda moko boye. Tozui message yandeko Salomo depuis libanda ya mboka alobi ke non alembi obaksa photo likolo photo e bembe obaksa pasi likolo pasi na ba critique na makamebe parce que na poto on a ki songi na niveau moko élevé que Congo ah kono poto ko za ilo mamuke ayoka de ba publier na ndenge mususu et alors balobi star soka kufi il y a toujours des racontars il y a toujours des mascambou il y a toujours makamwa bima wana pourquoi pas beaucoup garder ka silence to le la rap appel longo ke pour voilà niveau mo ba nerf solide non tole la papa la ndenga kimia mais ceux qui le lot obito loba parce que ton bazo publier ba buzo bana bozwanini tozo parce qu'on a bateau ba publier buzoba tant ozo publier ça buzoba na ozwanini mutu kwa papa Lutumba Simaro waza ki na ouvert na mutu nyonso oko ya po senga interview fungo ne peut porter sa côté sans pourtant nga ko attacher des presse na e bango mais azai ki bien na bateau pourquoi faut publier toi ne la poser ba publication buzoba te bati kabiso tole la papa na kimia to sala makamu soto ko sala ndenga kimia ma batia ba sujet et puis na ba thème wana pour na retenir faut tia ba bloc titrage papa Lutumba ko thème na pe loko wana ba titrage ndo boya ba émission ma mingi papa bandai ko boya ba émission internet parce que ayete redia misanga émission ya nini te vie ba ilo nga émission na biso ba blon na biso ba internet so linga ngote parce qu'il y a trop de buzo ba biso moko tozo so valeur ya msana biso te puis to linga te ba considérer biso na ba ramo robo il faut biso mosko to luka ka ba banda ko considérer biso so na vandi na Hollanda intel donc mon émission na et lo ba bien non mon émission dans ça les autres traités ba actualité ou bien ba news moko ya ba musicien ou les autres traités news moko boyambo photo ngi uta yuapi photo ngi papa cheli mondo boko na litama wana et tout ça papa si mutako kufa déjà alors asosa otika biso photo wana eza photo juste que
quand ndenga banabi il y a des fois faut tout le protéger pe ba téléphone na biso pour ngana rosa tam suna photo moko boye yo senginga pa on go tinde loko moko pa na yo na Facebook ou na Bluetooth ata na zone de o mona pour et yo kende yo monka photo mo beza peut-être comme ça photo mo eza secret pour nanga mais yo zo tindiga pa na bo publier en mokili mobimba tu vois un peu donc babiloko wana eza vraiment respecté ba o bande ko zwa les poètes Lutumba Simaro na considération nazo senge pa na bino eza message auto za ko adresser na senge pa na bino to la papa na kimia nanga na bino na libota mobimba donc libota mobimba o eza famille Lutumba mobimba bazo senga la bino na biso bandeko o ya site internet bapandi sango en général to sa musandenge longo bani donc so to sa musala na ndenge longo bani eza malamu mingi ke na place to bando tia ba titrage moko boye na mona mususu bakomi désolé akomi na ni na titre na ye alobi awa na famille ya papa Lutumba Simaro botala ndenge mo sina ya sa crise mo sina sa crise parce que nous sommes là avec maman Jeanne Bolé asa fortifier na ba prière ça maya jeté asa pe makasi crise nini mutu nini na sa crise c'est bona oluki ka rapport bat ba finara te pour zora vie o go pe sa titre moko boy o eza même pas na sens voilà o ebiteke mutazana passe déjà tango ozo sa ba biloko ndenge wana oui mutu ko sa crise parce que ça passe mais yo tango ki tango bon mutu na bandi ko tala image hein excusez-moi na ndo tala image papa suka na mon place dans sa crise te na to so comprendre mba mako na déconsidérer nga mbala sima na site non kota te na otani pona mo ke ba titre ba teza lokuta des fois so titre moko boza nango bien mutatali yango amon ke titre ne za bien et ça ka bien makasi donc o famille Lutumba baza nango ba na posa te ba sengi la batu même yo muto ebike na kati ya Facebook na yo ozwaki photo wana otsaki yango en tout cas bo aider biso bo supprimer yango et ko aider biso ko faciliter biso donc ozaki peut-être toke koloba na compte ya famille Lutumba bomba poza passe oui yango esengi ke toloba ndo moninga naza awa raison na tozo continuer parce que to boucler déjà message comme na batu nyo sur internet o bo koma ba koma parce que to yebaki déjà bien que papa na lingane ko ba titrage te na mona lo mo journaliste mo internet ayamba ko du papa na résidence tout ça là a comment titre moi mabe lukela journaliste na problème et quand même ba problème moi mabe papa asilika ya niveau alors to respecter mo way to pese ba valeur na ye parce que toza na timing na ete tokoyoka kaka na balolaka na banzembu na makanisi tout mais na boye to beta mo to papa ne to mona raete alors to respecter mo we to pese vraiment ba respect ya mingi parce que on mérite yango on mérite ba insulte on mérite ba titrage à mabete on mérite ba photo te ke na ba calomnie na marambe belé sala mabe alors beti solo ya attaché de presse mais quand on a pe nozo comme ça mutu ma mingi ma koto welisa koto tengande attaché nga papa tikela ki nga clé nga papa sala ki boye papa lo qui fongola nga kanganga et tout ça là ya oh tant abinaza attaché de presse ya papa tant abinaza attaché de presse ya papa et ça pour na ko inventer les preuves no moi toza la famille maman pas ko lo bateta musenga témoigner oh ce que vous na maman te mto ko témoigner beaucoup comme sous besoin interview na Willy Tafa akoye bisabino azate juste que comme nano ate tam suenda ko confirmer son azan nani son ndo samsani n'est pas papa yende mto ko confirmer mais lelo to moni bato babime belé hein nde papa akufe belé na msuru bakima na bango ye bayaka te ko bayaka te mais babimi po bazo charge moko boya presse pour la mamba batch gouvernement pesa bango mbongo on comprendre pour na lo baketo ngi ka tout ça va soifé d'argent au meka na ko poussa pembela papa te tam soza pembela papa kendo tika na papa po monique papa Lutumba Simaro orchestre zaki susu bien te to landa ba jeune wana lelo o tam suba ko pesa biso mo ambongo papa pesa biso solo te po azala ngote pona ba ona ba ke papa za ambongo te yango ba kimbe ba za musika ne nga l'autre travailler papa ngibe ko to des ala ki papa ke papa no zaki so ni roté on ba poussa na musika yango ba poussa ba musika ba ndo poussa na ba ngoli sute ba poussa ndeni ba on ba lingi so ba ye oui et déranger oui ba ngai pa nga na sala effort on aurait ko sala na niveau chaîne na place na sala ka na ndozo ba image ba répétition na biso chaque jeudi ndozo ba image na biso ya bibwa deux fois on na caméraman to zo image pour que na tango soit une émission nanga o ko za tranche matinale nanga ou bien émission mon ko sala na ndeko sala ngo mingi donc pona loba ke balinga ka mutu pona mbongo te loba mo papa linga mutu pesa mutu bolingo o ko tena kata motema
pesa mutu bolingo oyo aza nango besoin donc mbongo eyaka nango na moment azosenga po bolingo basomba yango na mbongo te na okopesa nga lelo mbongo be mobali mo balingi nga pesi nga mbongo ebele apropose nga mbongo ebele mais so na kati ya motema nanga nalingi ete tu vois bolingo eza eloko euta na kati ya motema. Alors en tant qu'attaché de presse lelo bana ok position ndengeni parce que tout le monde a rassuri mo ya kei tout le monde ya papa wemba vivre comme lango echamuka kingeste kuna parlons pas donc to yebite so que l'idée akaka alali ba misa comme mama mbitu mbutu mais papa déjà yebara yanga tika comme manda chasse ko bokumbela ndengeni na basango. Oui, orchestre ça bien, orchestre ça vraiment bien na manda chante ensemble. Orchestre ça qui na Ouganda, orchestre Goma, bazaki ezaki préférable à concert mon Goma. Mais le même jour concert on va beta le samedi. Nouvelle quoi babeta te banilango. C'est juste que moi ba perturbation mo ya voleza pour orchestre ya, mais si tout va bien, le lot déjà toi samedi, je ne sais pas, so ba rater le lot bien lundi ba rosa déjà na kin. Donc orchestre so tambola bien, na mand orchestre tambola bien, le preuve année que ba kenda déjà ko beta la ngambu ya Uganda. Déjà que moi quelques têtes ya kala ya vieux, ba linga ngo mandate pourquoi via ko sala bouche ko ndeko ya na porte ya ko claquer ne via ke ina e ngape bana bimi na ngo via zate. Parce que mingi ba linga na bango kumuti. Non, c'était comment? Et ça, le coup là, yo vandi na kiti là, montre eza yoti. Olobi lelo na ozo montre langa, na okabelango cameraman nanga. Je ne sais pas songa fona na sima Francine na boto Francine montre wana na bi faut pesa ngango. Non. Yo oza mukole loko. Yo ndem to décider à qui o repese loko wana. Et ça le coup là, yé amoni malgré ba musicien bazala que ça ba musicien c'est ba 19 papa. Amoni que na kati na bango parce que leadership ezelo mutabota manango ki leadership ezelo ko ba pesa mutu papa anda ko loba abi yaza na posa te kombo na ebunga hein kombo na etika ko bunga tata kufi mais kombo ya lutumba simaro ezala toujours parce que yetangu lombo makede ya kufaki alukaki asa lo mo pa mona déjà moi mbutu banda ko ya papa lobi na bana ba emongo bana laisse ngo binga na longwe na OK Jazz. Pourquoi? A longwa ki na ndenge na no asenga longwa na ndenge désordre te a ya créer orchestre ne bana OK bazaki na ba Joski bazali ba vie par rapport aux familles ndenge vie tanga kufi ndabino même papa le tout mazalaki deuxième qui vice-président fallait remplacer mes familles boyaki nango na makamba musique ezaka ndenge wana te ya moi papa pa ya kasali bana OK ezali na vie Pepe Joski et tout orchestre bana OK telemaki mais toi papa zana orchestre bana OK azaba musicien azaki la bango mais c'est pas dit que so ba lobby bino non batie manda atie manda tepe manda pona azali belata atie no manda mais ta batali bino mbala moko vuru bokela bino donc c'était ça ba mona ke ba kokila ba papa ndalo babi mwana yekola talo kwanga tant papa zana na bomoy donc bango pona ba mona ke ba yekola talo kwanga déjà tango azana bomoy bazoela ba déjà pas na ba ke mais orchestre obana OK kufate parce que manda zali famille peut booster manda te non manda be monta maman papa via ticket nga déjà là uni bat ba mona jamais famille na mambo orchestre et ça ni babi ke yemo orchestre na pesa manda chante famille ba lobelo roté mais kombo ezaka que le roi babi ke bana OK tant muto ayoka bana OK de papa lutumba simaro donc babi déjà komba papa lutumba simaro etikali de famille ba ko sala te manda za na désordre be manda azanga kimia non c'est faux tobi ke bino pe bongasko bino ba misusu on ngala ko bakisa lo basuka bino ba misusu ndo mesa on teba titre tobi ke tam suna minute wa misusu déjà c'est bangwa ndo bimisa ba titre moko boye orchestre papa lutumba simaro lo kwa papa kufi panzani lo kwa papa lutumba simaro za orchestre pe kufi c'est faux orchestre ezali kala mingite bazoya ndeto lelaka papa bomona pe orchestre eza donc ba news pe ya mouvement bozwango kaka dès que baza déjà des retours boye baga. Voilà, merci beaucoup Nanang, merci à Kozala Bisso. Balobi, aimons-nous vivons, on a idéologie à grand charisme pour les Mukendi. Aimons-nous vivons, tout milingandeng tozana bomoui parce que balobi l'artiste ne meurt jamais mais œuvre nae de tikalaka. Tole la papa naba œuvre, ngaloba mikolo to aka na œuvre ya papa Lutumba. Bomba maina yo ya miso Francis wala. Okolela masumu na yo. Na maboko na yo watozi makila ya motema nanga ozokisi ochubinga ndeli konga kende basukola yo maboko epai ya sango na obenito mama voilà un peu voilà tole la rara
Voilà, ça fait plaisir en tout cas. Merci à l'internaute Nyos Bolandi Bisso de clubboa.com. Merci beaucoup. Le bibo ça a toujours branché dans clubboa bozo marambo sika to le la ka papa. To le la ngala mikona no yemba. Bo comme la ngala banzembo no bunga. Bo tindela ngala na oyemba na le la papa le tumba simaro masia. O atiki biso vraiment. Merci beaucoup Anna Rosala Bisso. Merci à Francis Wala, Herman Emporio, garçon slim Swagaboy, Slim Bopeto. Merci beaucoup à toi et na baimbo ka Nyos Bolingara méga entretien et ça biso bien aussi si na biso to continuer problème ezaka to la papa na esengo to la papa na ndenga beto fetara donc papa na ba to le la na esengo to fete to bina et ça biso bele que to sala ba message à mabe ba photo ya mowe to tamsa ngo vraiment conseil et ça vraiment bien to koto na bande on a biso to bongisa to za ba champion ya ko sala ba blog rapport to lu ba buzz na ba vue OK ba na matam musu ba lu ba buzz te o lu ki buzz comme lo so ki ber so ki nini bo sambo na donc voilà c'était la précise à Makangi la méga opéra bye bye.